passion ou bien ozo yeba na mwasi ba qualité nini yo lingaka ko kutepa na ye. Qualité physique to ba valeur. Yebisanga nyonso ko pesanga physique ko pesanga pe valeur. Bon déjà ba valeur, j'aime les filles qui réfléchissent bien. Mon tout péné ça là. Et puis après j'aime moi je suis dans un sens d'engagement. Donc ceux qui alignent locaux, voilà qui savent vraiment qu'aligner en haut et puis ça là où est singeli pour tout le monde qui aligner en haut est responsable. Déjà ça c'est basique. Et puis du point de vue morphologie déjà la taille si c'est bon ça va. OK. Donc je suis pas très compliqué sur ce coup-là. OK, merci. Yebisanga siko kasi ba défaut o so kutani nango donc okokima olingata komona te. Déjà tout le monde a un temps très chargé. Moi si eux à sakana na temps na c'est pélanité. Et puis après les respects c'est non négociable. Donc moi si soko respecter ngata tous andeni to quoi penser. Donc déjà les deux points là c'est bon. Ouais. OK, merci. Bon, pour na yo ezokende bien Dimitri, nanu muta pasuli ballon na été. Moka pasuli to kende pa na ye to zo ba raison na ye pourquoi a pasuli tambula nanga awa boye to koki kozwa kombo na yo na âge. Kombo na Aïchetou, j'ai 22 ans. Merci. Et puis, au salani na vie? Je suis infirmière. Je suis dans le centre de santé, la guérison divine. Okay, merci. Au passe le ballon, non? Pour Dimitri, au peut s'en avoir raison, non? Bon, on n'a pas le ballon parce que un artiste était le bêta guitare. Et voilà. Olungoye ba guitare bêta guitare n'engeni ne pi wapi. Bon, guitare na bêta na église. Mais déjà aussi c'est une passion. Na bêta on t'est forcément pour lier dans un comme métier. Déjà c'est comme une passion. Mais de temps en temps banzonzinga yaka les amis t'appellent Bobeti, ça te plaît ou lié en mbongo mais de base c'est d'abord la passion. C'est pas seulement le métier. Voilà. Vous êtes d'accord na réponse voilà? Bon, c'est bien donc je peux pas. OK, merci. Aza baguna yo. Nayoka loko fort. Bon, je dirais physiquement parlant, je préfère pas. Moi bien. Ouais. Mais elle est belle, elle est calme, elle est charismatique, donc ça va. OK, merci. Tozonga awa boye. Zonga nanga Dimitri. OK. OK, Dimitri, natango ozali kokende bien pona yo, ozali na 6 ballons. Donc nako pesa yo pic oyo. Ozali pona yo simbango. Merci. Nako senga na yo okende epaya ba fille oyo Monique o sepeli na bango te pour le moment. O sepeli na oyo zo monate kende pasola ba ballon kaka mibale. Mibale kaka. Kaka mibale. Wow. Tango après OK. Moko, isusu. OK, merci. Oko tikala awa nanga. Tokozo kombo na yo na âge? Kombo nanga Miracle Nadia. J'ai 27 ans. Merci Miracle et puis au salani na vie. Je suis cinéaste et je suis femme de briard. Je fais du commerce. OK. Tomoni osimba ballon na yo pona Dimitri. Oko pesa biso ba raison? Bon, Dimitri, premièrement, na sepele ngalati. Responsable et voilà. Merci. OK, merci. Et bon, Dimitri, Oui. au passe le ballon et poignet. Bon, la seule et l'unique raison Zara Asuki, le fait qu'elle s'est fait coiffer. La moni vraiment place na retenir rigueur té. Elle est canon. Mais le ngalinga basio ba na moi Asuki naturel, ça fait un effet bien. Donc je crois que c'est juste pour ça. OK, olobi olinga ka suki naturel. Mais oh eza suki na naturel, moni atiki yango boye. Ouais, c'est naturel. Bon, qu'est-ce que je voulais dire par là? Des longs cheveux. Ah, ceux qui sont sopani, même si au tché forcément bakabelo les cheveux naturels wana, moi balabala et tout, ça la bien au mona. Déjà avec elle, je sais que je n'aurai pas ça. Ok, donc c'est merci. juste pour ça. Ouais.
Ok, merci. Toya awa boyo pasola kipe ballon. Moko awa, kombo na yo na âge? Comme on a quitté Mbomaki, j'ai 24 ans. Merci. O simba ki ballon na yo pona Dimitri awa. Ko yebisa biso ba raison? Premièrement, son apparence. Et c'est pas ici à ma casse. Na ndinga réfléchir. Tous les deux là. Merci. Merci. Et bon pona yo, tina nino pasoli ballon na ye. Bon, déjà, c'est une belle femme. Elle s'est bien maquillée. Et puis, seulement, on a un salle en sport, tu vois. Le sport, c'est pour la vie. Alors, quand la femme, elle est un peu grasse, on a habité ceux qui n'ont pas de scène à domaine, on a. Tout sous et semble un peu compliqué. Alors, pour éviter comme elle a peut-être l'ikama, je préfère mon toit un peu souple. Parce que les sports, vous savez ce que ça fait. Donc, te belé à miner n'est pas qui m'a sport. Alors, quand je projette, je me dis que les causes a peut-être problème là point. Voilà. C'est juste pour ça. Mais le reste, en tout cas, c'est bien. Mais appeli kambupe okoi ko kotisa ipe na mondo wana. Nakuta na bakang on a le bibole. Ah non non non, moi je suis asthmatique, moi je suis ceci cela et simbaraté. Mais quand une fille elle est un peu souple, à moi facilité, beaucoup cotané salle une fois deux fois. Azu là, mais soit ça mon nez assez soufflant et puis au moins on a baïna. Ouais. Ok. Merci. Bon, toya awa Dimitri. Ok, bon. Ozali na ba ballon 4. Natango oyo siko na ko senga yo so ko poser les filles question. Eloko moko olingi koyeba obia mibale olingi koyeba tinda question to kene pa na bango to zo ba réponse na bango. Bango nyonso. Bango nyonso. Bon. Question nanga eza simple. Ce que utsokuta na moto par exemple, peu importe relation ou une bandana moto wana. En tant que moi si, aux autres plus accent sur quel aspect? Ponzima moto wana ou avancer à tandambo nan. Tu mets plus l'accent sur quoi? À première vue, tant que mon moto. Question à malamu. Ouais. Toya tozo ba réponse na bango. Tokozwa kombo na yo na âge? Querelle, 23 ans. Mamaluma makasi na yo kayote. Querelle, 23 ans. Merci. Et puis osala ni na vie. Commerçante modéliste. Ok, merci. Soki ko pesa réponse ya question à Dimitri. Na limbo yango ndenge. Voilà. Bon, pour nous le bango simplement. Nini oesepelisaka yo comme critère oyo ekosala que ou avancer dans mon tout. Pas forcément dans love. Peut-être qu'à en relation, et là quand liboso autant au monyango, tu te sens déjà à l'aise avec. Bon. Critère, premièrement, ndinga la bien CP déjà. Okay. Et sa façon, plutôt que tout en aille, très bien. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo na âge? Raissa, âge 23 ans. Merci. Et puis osala ni na vie. Je travaille en marketing. Ça peut être produit Mimisika. Je suis là pour la publicité et tout. Oui. Very nice. Tokoi kozwa réponse pour na motuna ya ndeko Dimitri? Bon, premièrement, physiquement, elle est bien et puis elle a type bien. Merci. Bon, elle est bien. Mais elle a son mobile. Pour comment on peut avancer et tout. Premièrement, bon, apparence de feuille trompe par l'angopé. Ok. Oui. Mais on peut non, avec cet homme, à venir les arts, à son ambitieux, à son ballement que, so zanaï, au moins qui m'a motivé, aux ala, mon ballement a motivé, ou que peut-être yo moza motivé té, à aider au comment motivé. Merci. Toya susu awa pona réponse mosusu. Kombo na yo na âge? Sabrina, j'ai 22 ans. Sabrina, osala ni na vie. Là, c'est des Briac. Ok, merci. Tokozwa réponse ya mutuna ya Dimitri? Là, c'est Peli, premièrement, dans les sportifs, on a pu le sport. Et face à la télé, ils ont bien dans l'ingamba la des Briac, pour moi, bien des Briac. Des lourds dans ces punions, c'est tout. Mais ngo pesa réponse pour la question na ye. Tango zoe banana mutu oko lo bango susu. Question est simple, au kutaina moto pour une première fois, et banité. Donc, pour se sentir à l'aise dans mon toit, il faut azalana ni retenir attention à Par là, et physique à monter, ben déjà, je ne m'ose en avenir. Puis, escroc, ils ont ben ils ont ben puis dans la mission, ils ben quand je ne m'ose escroc ou pas escroquer. Voilà, c'est un peu ça donc. Au moins, déjà, c'est un homme sérieux. Voilà. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo na âge?
Kombo nanga Angela, j'ai 23 ans. Merci. Et puis, au salani navi. Bon, on a ça la commerce. Comme fini surtout dans ça la commerce, neti kablo nanga. On est nga. Premièrement, qu'on l'a tane alati bien. Alati bien. Apparence nae côté ale boyaza pe mbali moko avimba nga linga mbali mo baza costaud ba vimba. Merci. Kawana azo bien. Azo na tellement bien. Pour la question na ya koko bande la question na ina o atuna kiwana. Question zanango simple maman. Okuta na moto pour une première fois aborder o. Nini ko ça que au classé autrement par rapport à batutu ba aborder chaque fois. Nini ça que mobali a se démarquer selon yo ningo apprécier la moto. Ndenge na apprécier la moto donc. Selon nga kasu na telle apparence na boue na ko telle ki oza escroté no mono ka boue na façon na oka. Façon lobby na okaka. Na za escroto na. Directement na comprend que oza escroc. Ndenge monelinga na za escroto na za sérieux. Non, oza escroté. Pas sérieux. Merci. Escroc pas ko la ta veste hein maman. Bien sûr ko la ta veste même sous ba parole ni to loba o comprend que oyo ako sangai. Et aza ba parole moko ya lukuta. Voilà. Merci. Okay. Merci. Toya awa boye. OK. Bon, Dimitri, oui. Par rapport à ma réponse, ma fille, ma pesio awa, na lingi otobola ballon moko. Merci. Toko tikala awa. O garda ki ballon na opo anini? Nagardaki ballon parce que dans la côté qui abaté koloba bien et ma kambo ande koloba qui bien on a gardé ballon. OK, merci. Au passé le aye poani. Bon, question là qui selon ma réponse n'a vraiment fondé. Comme je le disais tout au début, moi réflexion mon quoi ya ifungwama so na koloba on a lingala. Et ça là moi bien pas moi aussi. Alors azana ma réponse moi trop brève. Donc, elle ne poussait pas pour réfléchir. Moi, j'aime les femmes qui réfléchissent. Mais, pour le reste, en tout cas, elle est canon. Elle est bien. Et seulement, elle n'a peut-être pas capté la question. Mais ma réponse n'est mikuse. OK, merci. OK, siko na moma oyo Dimitri, na kosenga na yo, o tuna bango susu, mutuna mususu. Bon, mutuna mususu. Nakoki ko yeba les qualités les plus recherchées chez une femme pour na ovana mobali na libala par exemple pour awa tozobetara masolo ya copinage te na memi un peu na niveau ya libala pour voir un peu réflexion côté moi c'est libala nini ko attirer pour vana mobali na libala oyo bakena mobali o à cause à la papa bien pour na bananga. Et plutôt, ouais, c'est ça. Papa bien pour Nabana ou Mobali Malam, par exemple. Ouais, OK. Merci. Toke na sekuna comme ça, tokita awa. Donc, aux réponse, il y a question, il y a Dimitri. Mobali, comportement de l'homme. Comportement, les choses à comportement, surtout ngambalo bakosati. Souza lukuta makasi en tout cas et sympathie. Et en plus, ngambalo azaka azo protéger famille nae, OK? Protecteur. A protéger famille nae, ou azaki azana pour na famille nae, ezate ki ozana ambiance par-ci par-là na ba camarades nayo et aussi qui famille on anda ku 22h 23h ozozo ngaso siko bakunda bakote libiso. Voilà, c'est ça. Dembalo ngalinga. Merci. Bon. Merci. Tous la réponse nayo mama? Pour nanga, talinga surtout na ndako. Uchi musala ozongi ndako. Ndalinga mbaza na ba camarades te pour na za mutazuo makasi. OK. Ndalinga mbaza na ba camarades te pas de cigarette. So masanga ça va na autorizo. Mais là no masanga ele kapé niveau te. Yeba bana bazali famille zali belle famille nanga. Donc o gaspiller mbongo na ba camarades. Donc on a vraiment to bunda ernos. OK. Oui. Merci. Toya awa. C'est to cause la réponse nayo? Bon, pour nanga premièrement, nalingana mbal no to soto zanda ko premièrement à respecter ngananu. OK. Oui, et puis deuxièmement, à considérer nga parce que famille bon, famille largesse zanango oui, mais famille comme est vrai, eza oyanga na ye.
Oui. Donc, son azanaye, nanda, qu'on se sentir en sécurité avec lui. Oui. À ce priorité, on a battu à Libanate, que ngaï, avec mes enfants. C'est tout. Merci. Bon, Dimitri, va passer ma réponse moka bien. Il y a bien pensé. Donc, na osenga siko o parce la ballon kaka moko. Na ba réponse ba pesi yo. O yo Monique va passer ba réponse bando lukate. Parce la ka moko. Merci. Toko tikla na biso awa. Bon, o garala ki ballon na yo, o koyebisa biso po anini. Na garde ballon parce que aza sportif. Pourquoi anga moko? Deuxièmement, na CP na habillement na ye. Na façon qu'il a ba, ça me plaît et tout. On a gardé. Na ba question ni on CP c'est un ici. Merci. O parce lui ballon na ye po anini. Bon, moi je suis dans les détails. Nyon Suzanne en bien. A évoqué qu'à point mon quoi n'est tikinga monke. Kobunda. C'est dangereux. Parce que on a sensible à à bon. Moi je mets une femme à sa place. Si moi si ça perdre quand moi monke, c'est irrattrapable. C'était ce que au lexin gongamana au bébé sanga mutuno. Ka méthode mususu na kobunda te. Na ilo ko ka méthode mususu. Ma méthode est belé mais so elinga déjà idée que ceux qui n'a l'équisi toko bunda, c'est déjà un problème. Donc c'est juste ça. Mais ce que évidemment sinon linga bilo côté donc il faut au quatre déjà ba bilo non. Moi c'est nga linga ne ba camarade te fona bandeni ya ozo apona qui ma problème. Je ne sais pas si on se comprend, peu importe le niveau. Je dois quand même trouver les bonnes méthodes ou ekosala ke to ko mater un niveau bunda. Pour tout ça déjà ndako moko. Imagine to bundi après. Ko bongi ces amosala. Pourquoi to bébi ça? La méthode est en rebelle. Merci. Merci. To zonga awa kasi. Ok, les filles, bino siko bozali na babalon, na ko senga na bino pe bozongisa motuna o bolingi boyeba et pas na Dimitri. Ça va? Na oya awe pa na yo? Ya kana nga Dimitri? Ok, so ko pesa question moko olingi koyeba, opesi Dimitri a peso réponse. Nana baka ceux qui aza écolonie. Question, à chaque fois, on répondait que là, on a un problème. Moulouba. Omela masanga trop, hein? Sobre depuis la naissance. Omela masanga te. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne trompe pas. Ah? Ouais. Bandela. Siko masanga, unzimi, cigarette, unzimi. Do yo o trompe pas te. Masanga na obina melato nziminga, cigarette nziminga, mais ko tromper au boy poigne. Wana okosi siko. Wana okosi. So ezaki o trompaka te okosi. Okosi. Faut à la claire le bac que oui ko tromper ezalaka kozate que non o tromper mutuka que pour moi discussion mo besoin nanda ko banzi mo ko tromper. Mais faut à la claire que oui ceux ko tromper na moi ka situation mo be komi na koki. Siko wana toujours normaliser tromperie. Mais place ande okende mabe ke o trompaka te wana. Mais bon so a trompera na epete a ebiso ka trompera te. Siko ceux qui n'ont trompé tout mon bizarre, c'est que ko tromper ça normal. Bon, na mon bizarre, fallait pas de ce que si ma poigne na trompaka te. Na simbe on a tina, na ebi poigne na simbe on. OK. Eza nango bien. Mais eza opinion na jeter la corde. Je peux pas te forcer à croire et l'eau au lingo croire te. OK. Donc c'est pas grave. Voilà, merci. question nangeza kawana. OK. Merci. Toya pe awa pour la question mususu tokozwa yayo. Premièrement, on a ballon ba défaut na yé. Aïe ça on a ba défaut ya yé ouais moi ça conscience salaka. Na bayambang. Ah bayambang. Toza toi bien toza ensemble. Baye to kiti na zéro. C'est to kutani hein. Bon appel na bayama be. Dans na bayambang. C'est juste ça mon défaut. Ya on a za na ebandel déjà. Na loba biloko e baisanga. Ouais. Poso o saliango te na bayote. Poso na baye mutu na mona ngo. Na mona lo susu sala te poso nganga su place tozake na baye na ngada. OK, bon ba qualité aux ala nango. Ba qualité na nango c'est que ceux qui n'a ciblé loko na zoango kaka. Je suis déterminé. Nous a déterminé. Kasi. C'est bien. Ouais. C'est tout. Ouais. Merci. Ok, to pusa na ndambo awa Dimitri. Ok, sikoyo na tango oyo.
pasola ballon kaka moko oyo osepeli na ye te osepeli na baréponse te baquestion batuni yo awa pasola ballon kaka moko. Sans réfléchir. Merci tokotikala awa osimbaki ballon na yo mpona nini? Bon, nasimbaki ballon na nga mpona apparence na ye. Ok. Aza mulai makasi te, aza pe mokuse te, mais aza katikati. Merci. Yo nasimbaki ballon na nga na habillement na ye esepesi yanga tellement. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Dimitri, opasoli ballon mpona nini? Le meilleur fondement sur lequel peut être basée n'importe quelle relation, c'est la confiance. Ok. N'abissez n'a trompe pas, à beau croire, à la difficulté aussi à la confiance. C'est que, bah, domaine musu super bando croire en gâté. Son abissé qui n'a zagi kunate, à ondimate. Popo na ye mobali wa ko tromper te azala raté. C'est juste ça. Okay. Mais, comme je dis toujours, jusque-là, on a bien évolué, oui, donc le reste, c'est bien. Ouais. Merci. Bon, toya awa, soko tellement poussa na mondambu na gauche na yo, ma chérie na benga yo pe oya awa liboso na ngai. Bon, bosolo li déjà bien. Tant bozala wana masolo bando kende Je kitoko. peux ajouter un truc? OK. Pour comprendre pour nani na bakisa ki ko tromper. Ah, ongo. OK, yaka. Bisanga maman. Yaka. Tout à l'heure, na lobaki na tromparaté na bakisa ki on a tina. Ok. Vous comprenez ce que point na bakisa ki on non? Eza poigné na comprendre. On a talara so ça la confiance toté. Ah, ok. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Donc, posez moi question pour nous tala sur que nini. OK. Donc, pour la bino balé, bando solo la très bien kuna. Si qu'on a moment oyo ce que zali na question suka olingi ko tunaye oko ko pozango siko yo so ipe question ezate mabe ezate mais tokozwa question na siko so zanango. Question T, hein, en tout cas. Question exacte. OK. Et bongo pona yo Dimitri. Bon, question za ke soto bimi libanda ba okalinga te. Bakalo pona. Pour ebine kendara non? Oh, n'habita. Je suis pas sûr qu'elle m'a compris, mais bon. C'était une manière de demander si tu es en couple. Ah. Non. Ça va? Ouais, La ça question va. monsieur ezate? T'es ça, t'es. N'engana ibaga sur le territoire zandeni. OK. Donc, bosolo li bien. Na otuna yo siko question. Entre bino mibale, pona bo bima awa ensemble, ezali oui ou non? Non, c'est un peu raisonné. Olbi? Eza oui ou non? Oui. Ok. OK, merci. Et puis, Dimitri, pona yo, pona ndeko moi, c'est ezali oui ou non? Bon, je dois être sincère. Oui, ça sincère. J'aimerais bien, mais c'est pas le moment pour moi. Donc, son aligné, moi, c'est quoi, nous en attendons pour nous. Oh, Dimitri, Ouais. oui, Rosani now. Donc, Hein? dans un attente pour nous, pourquoi? Là, si ça pensait. Oui, oui. Pour nos sincères, en tout cas, non, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très occupé. Bah, si Béli va déclarer, sur mon bal, il y a un attente. Mais là, bon, on peut estimer déjà. Voilà, au moins, on anticiper en haut. Pour n'aimer que peut-être et là. Mais si tu es d'accord avec ça, ça ne me pose pas de problème. Non, mais il non, faut... impossible. Voilà. Parce qu'on va passer temps dans le ballon à lingi. Ok. Ouais. On a à 6h, on a à 23h. Eh, si matin. Impossible à ma baie. Eh. OK. Parce là, kasi, ballon na yo, oko ozonga kuna. Bon, Dimitri, nazaki penza na espoir elinga okende quelque part, mais problème ezate pona yo ba ballon nyonso to ekei, nangi nasenga yo merci na ndenge oye na émission na biso lelo so na kozwa micro na yo. Ba fille to ko betela ye maboko. Merci. OK, mobali mosusu kota tomona yo. Bonjour. Oeza pona yo.
tokoki kobanda na kombo na yo? Kombo nanga Hervé Poba. Hervé, oza na âge nini? Naza na 26 ans. Et puis osala nini na vie? Naoto aussi sa classe s'appelle. Naza pe na moi quelques business familial on a l'année là. Ah, congratulations. Yeah, thanks. Na tana o libre, opasa yango kosala makambo nini? Bon, sortir avec des amis, profiter de la vie. Voilà. Ok, merci. Tangu ozali kosolola na mwasi bozoyeba na bakalite nini yo olingaka kokutepa na ye? Déjà, premièrement, la lingara, moi, ça, elle a instruite. Ah, elle a une fille qui se comporte bien devant le gens. C'est qui est primordial. Ok, et bon, kasi ba défaut, olingi ata komona te. Les contraires, déjà, il n'y a aucun à lobby. Hein. Aux un peu. Mais bah, comportement, moi, un peu assez. Moi, je ne supporte pas. C'est un peu ça. Ok, merci. Ouais. Tokende pa ba oyo bapasili ba balon na bango tozwa ba raison na bango so ngo landanga awa boye. Kombo na yo na âge? Comme on Miracle Nadia, j'ai 27 ans. Merci. Opasili balon po ani? Na pasoli ballon parce que à l'objet que non, et le kalinga mingi ko s'amuser avec les amis. Donc, et c'est pas singate. D'ailleurs, les hommes, déjà je vois qu'il y a un peu jeune. Déjà, zo boulé ko bim avec les amis, ko passer du temps, tu vois pas, c'est immature. Merci. Ko bimango bimaka eza ndenge nini? Kobimeza jusqu'à qu'on profite, ils ont raté que penser dans l'ambiance ou je ne sais pas moi quoi, Kobima, monsieur qu'on zappé boké, salaciné, football, ainsi de suite, tu vois. Ils ont raté dans le cadre, il y a sorti à boîte de nuit ou je ne sais pas moi quoi que ce soit. Salaciné, tu travailles pas. Non, mais sûr qu'elle a aussi sa classe, non? Et tu le fais tout le temps. Non, non, tout ça. non, Parce que non. c'est ce que tu as Mentionné. vraiment tapé vraiment. Bon, en fait, peut-être que tu m'as mal compris, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que chaque week-end ou chaque jour, au Bimarapo, non, qu'il y a des divertissement, ainsi de suite. Bon, en tout cas, de la CPLT, merci. Merci. Ok, pas de problème. Aza baguna yo? Non. Po anité? Déjà, sa façon qu'a d'être ne m'a pas plu. Voilà. Façon eza ndenge nini? Nazo, mon Naza un peu trop chaude, hein. Chaude. Depuis tant dans le bac qui n'a pas qualité, une fille un peu calme, instruite. Nyon soit les autres côtés en la et du coup, il y a normalement un peu chaudasse. Ici, me tiens. Ok, merci. Toya awa, kombo na yo na âge? Sabrina, j'ai 22 ans. Merci Sabrina, opasuli balon po anini? Na pasoli ballon parce qu'alingi trop ambiance na ba camarade na. Akumba sundola nga na ndako, nga rido ndako, aki no s'amuser na ba camarade na. Non, bongo te. Ok, merci. Sabrina, aza bagu ya basi oyo osepela na bango? Bon, en vrai de vrai, elle est pas mal. Elle est pas mal. Nous en avons bien. Ouais. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Angela. Naza na 23 ans. Merci. Opasuli balon po ani? Na pasoli balon nanga parce que alobi abimaka donc alingami ko s'amuser ko bima ba sorti trop ngasko bongo esimbati. Donc oko bimo ndolinga pe nda nga moko comme ça esimbati. Ouais. Esimbati. Merci. Azali bagu ya basi oyo lingaka? Non. Po anité? Bon, Azaba Gounangate, hein, tout. Feeling des athées, au fait. Nous sommes sur le talier, vous remarquez, maman, que ça un feeling envers yé, mais yé. Never. Des athées. Ok, merci. Yeah. To pusana boye. Kombo na yo na âge? Maggie, j'ai 24 ans. Merci. Et puis opasuli balon po ani? Bon, je vois comme ça, il est bien. Juste que tant à l'obika, maka ko s'amuser na ba camarade, il est tapé nga ya wana. Oui, et c'est le quoi irresponsable. Pour même na avenir, tout dans ndako moko, au monde ngai salati. Sans soina kaka. Ma msusa la bien. Merci. Aza bagu na yo? Ouais, elle est belle. Elle est belle, elle a de forme, j'aime bien. Ça bien. Ok, merci. Yeah. Kombo na yo, âge na raison opasuli balon na yo? Comme on a Aïché tout, nous en avons 22 ans. Pas sur les ballons parce que, bon, on a posé une question. Ouais, vas-y. Aussi, ça qui est dans le domaine. Na sali anglais, informatique des affaires. Aïe. Ils ont mal. C'est quoi, yo? Nathalie Bonayo, au préféré, il y a ba. Au fait,
la question, elle a été mal comprise. Vous comprenez la question bien. Tant dans le bac, s'amuser, ils attirent dans le sens où bino bozo kanisa. Amusons, monsieur Gozala, tout que une capté tanda, ou soit pe, carapété, car forcément, Gozala, bah, masse, ou je ne sais pas moi quoi. Au moins, ok, ok, c'est détendre ailleurs, ainsi de suite, yo moko. Tout peut zapper nanda, coupo, et le but est que chaque week-end, Gozala, libanda, non. Zoko zapper nanda, donc la question a été mal comprise. Ok, mais na pasoli balo na parce que na ningate mibali bazana ba camarade de Belly. C'est ça. Ok, ça choix na yo, pas de problème. Hein. Et puis, il y a aussi sa classe. Peut-être azo profiter na moi temps on a Voilà. kutana ma camarade. Nanta aussi si classe bando unukande lo nyoko ko créer lo nyoko ki osala et ba qui sont implices au lieu que zana ba camarade. Je l'ai bien dit au début que Naza n'a qu'à tirer à business familial. Non? Bon, ba camarade kara ici maintenant. Que je comprends, pas de problème. Ok, merci. Yeah. Tozonga awa. Toya boye. Donc, ponayo, ezo kende pas mal. Yeah, ça va. Ça va, hein? Ouais. Ozali na babalo mibale. Yeah. Natango na kosenga soki okoki kopose bango question. Eloko nini olingi koyeba epa na bango. Pesa question na yo toke epa na bango toza ba réponse. Ok. Si, la binôme balance poser question, mon quoi, ils auraient juste que Bozo pensait nini, que ça là dans. Bozo s'est projeté nini dans 5 ans. Futur la binôme bon en gondeni, des choses en relation n'angai. Bozo quoi envisager nini. Ok, kawana? Yeah, voilà. Ok, toya awa kasi toza ba réponse na bango landa ngai. Kombo na yo na âge? Karen, 23 ans. Merci. Au sala nini et puis na réponse ya question na ye. Commerçante modéliste. Et futur en relation naïe. Yeah. Bon, futur nanga n'a pas déjà grand chose parce que nasa modéliste. Nasa la pas entreprise nanga moko. Ba biloko nanga, c'est tout. Ok, à répondre question na yo obengo bakisa. Pas totalement. Quand je dis que la relation n'a biso dans aux mon andeni, aux c'est projeté ndeni que officialiser tout aux enlambos de l'icolo car. Et du colo. Ok. Ok, ça va? Ok. L'essentiel. Ok. Toya awa kombo na yo âge na soko ko pesa réponse ya question na ye. Je m'appelle Raïssa, j'ai 23 ans. Je travaille dans ma marketing. Oui, question na obandela tonton na bosani. Ozo ko envisager nini ngana na relation to zanango après 5 ans. Ba Bon. projet na yo za nini? Projet ngana yo. Ouais. Bon, projet nako imaginer pe makambo oui. Oui. Mais en réalité ma mpesa mi na bongo te. Ouais. Na ngako imaginer trop te. Pour na suka pa mamombele ki na onde na imaginer te. Mais na kenda la selon de toute façon to memelanga. So se comporter bien, on se comporter bien. So on a un projet bien, on a l'effort, on a côté la rythme maintenant pour toi avancer. Bon, c'est tout. Ok, merci. Na lingi opposer bango susu question moko. Baksali susu moko. Bolinga mobile za ndeni. Liboso na yo. Ndeti baninga msusa batobeli ba ballon balobi que kobima amusement ils bien ainsi de suite. Bino par rapport à cela, bozuan ndeni, bomo na ndeni. Toi qui est dans l'amusement, de toute façon, il y a ambiance. Ouais. Ok, toya awa. Réponse ya question na ye. Mobali ambiance trottée parce que tu reçois temps encore c'est orgasme corps bon maté pardon et n'inga pété mobali ba camarade trop voilà. Ok. Merci. Réponse na yo. Bon, pour nanga, kobima pe ebelete. Bela linga mbalo te soka zo bima à chaque fois tikalanga. Ata la komina zemi, to ando bima na yo. O tikanga te pona za rido ta. O tikanga te to ando bima. Ou comme ça nga rido pour anine. C'est un peu ça. Ok, merci. Ngas kona lingi bino bo poser question. Ezana eloko mo bolingi boyeba. Alobi mwanda ma auto si sa ba classe na e mo makambo sala na temps libre na e mais nangi bo poser pe question comme ça boyeba e pe moi bien. Vous êtes prêts? Ok. Toi ko zo ba question na bango pona yo. En fait, nana tuna. À part obi ozaka ma business en famille. Oui, to boité. Mais à part ma business en famille. Yo moko, soit yo moko. Pense à peine au sani mama yo moko. Déjà, dans
de ngamoro boy ngamo pe na pensera ba business po eza lo net initiation outil chez les parents Oui. et qui na biso et le quoi naza na moi maîtrise na yango moi même je me dis pe faut nazala focus sur ça ngamo non ça lango encore plus. Voilà. D'accord, alors, c'est bon. OK. Merci. Question na yo? C'est ça qui a le bien si c'est classe et maintenant tu penses à faire quoi? Pour le moment, le corps dans la carte, c'est business, n'a qu'au foncer plus dans ça, dans un peu plus yango, data les sites et mes mangas dans l'avenir. Mais un projet peut un boulot, ils allaient ma bête et si j'en trouve, un robanda pe boulot, combiner tous les deux. D'accord. Ok, merci. Ok, tozonga awa. Siko nazali kopesa yo pic oyo. Tiens. Zwa oyo ezali po na yo. Nalingi sikoyo par rapport à ndenge ozomona bango. Pasola kaka moko na oyo sepeli na ete. Obe sepeli na ba réponse, obe ba question ba pesi yote pasola balonka moko. Ok, tuko tikala awa. O gardaki balo na opo nini? Bon, parce que nga alinga no ba jeune garçon. J'aime de jeunes et tout. Et puis, façon, il est tout noir, j'aime comme ça. Et puis, physiquement, il est beau. C'est un peu ça. Merci. O pasili o aye po ni? Bon, Azana est ma bête, mais bon. Le bec on peut la question de feeling, hein. Feeling sur les cas qui mais ce n'est pas tellement fort. Voilà. Merci. Yeah. Bon, tozonga awa boye. Nakosenga oya awa telema awa na biso. Bon, olobaki awa salaki cours anglais. Yeah. How are you? Yeah, I'm fine, you. Yeah, I'm doing very well. You speak English. So, little bit, yeah. You're Little doing bit. very well. Yeah, thanks. You are welcome. Ok. Bon, awa bozwaki mwata ya kotuna ba question entre bino mibale. Na opesa bino susu opportunité oyo otuna susu question moko. Soki bomoni ke question ezate, problème ezali te. Mais oyo ezali chance peut-être eza la likambo moko lingi koyeba, okoko poser ngo sikoyo. Ok. Osia colonie. Naza du Congo central, Muyombe précisément. Muyombe Mutandu. Et bon yo. Mluba. Et relation na yo, il y a amoureuse et ici là qui quand? Pardon? Relation na yo amoureuse. Autant non comment dire. Relation na yo amoureuse. Et kata qui quand? En vrai de vrai, c'était au mois de janvier, si pas janvier-février. Ok. C'est bon. Ok. Yo zana moko pe ngozongi sela eh? Ouais, pourquoi pas. Au fait, ngana tout na yo au sarani dans la vie. Autant to Naza commerçante, naza pe modéliste. Chier. Natongaka, oui. Ok, c'est bon? Vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. All good? Bien. Ok. Ok. Siko nako tuna question ya suka. Po na bino mibale na ndenge bosololi na oyo yoki na ndenge ozali komona ye ezali oui ou non? Non. Non? Ok. Po nini? Non. C'est quand même regarder ballon na oti na suka. Nagala bana pona yo kayeti na suka et eloko ebaisinga aza bien et tout beau. Yo ce que baisinga nini ko bima trop là na linga honte parce que je suis tellement jalouse. Et après na ba camarade et simbate, tous en ba jeune photo doit attendre ko bon ça venir et tout voilà. Ok. Donc on passe la ballon na. Ok, passe la ngo. Ok, okoyi kozonga na o. Kuna malheureusement pona yo babalonyo soto ekei mais nangina senga yo merci na ndenge oye na émission na biso lelo so na koza micro na yo ba fi to ko betela maboko. Merci. Thank you. Mobali mosusu kota tombo na yo. Bonjour. Oeza po na yo. Toko banda na kombo na yo. Kombo na ngai Daniel Mouteb. Et puis Daniel oza na âge nini? Daniel naza na 27 ans. Osala nini na vie? Naza manager
coach, mannequin. Ok. Na ntango na yo libre ntango ozocoache te ozosala makambo nyonso wana te opasaka ntango na yo kosala makambo nini? Merci. Nathan nanga libre, souvent, na lingaka trop kotanga. Kotanga ba livre, oyo ekosunga ngai. Donc, nati se développer na vie. Ok. Fo tanga la biso ba qualité. Ya mwasi oyo yo olingaka. Otanga ba qualité nini? Voilà. Ba qualité ya mwasi o ngai na lingaka. Eza que, premièrement, mwasi, il faut azala poli. Et deuxièmement, mwasi, il faut azala oyo azo sunga pe mobali en cas ya problème. Ce n'est que ça. Ok. Sikoyo ba défaut oyo lingi ata kokuta te. Eza nini? Voilà. Ba défaut oyo na lingaka mona te pa ya mwasi eza impolitesse. Ce n'est que ça. Ok. Merci. To ya awe pa ba fi, to zwa ba raison ba pasoli ba ballon na bango, to koki kozwa kombo na yo na âge? 23 ans. Merci, o pasoli ballon no poani. Et kokota ni non ebangisi nga et abiyama. Kokota ne bangisi yo, abiyama ne esali nini? Na trouvé kitoko te. Ok. Merci. Yazali bagu na yo? Non, c'est qui, non? Comment est-ce nani? Keren. Voilà. Keren, aza mwasi kitoko. Merci. Mais, bon. Aza ya baguna ngate. Voilà. Nini esali bagu na yo te? Déjà, nalingaka basi oyo baza mike. Nakotala Keren aza munene, donc munene? Nakotala déjà boye eza mwa munene, donc mpo na ngai ezosimba te. D'accord, merci. Ok, merci. Toya Awaboye, kombo na yo na âge? Raissa, naza 23 ans. Merci. Opasuli ballon no poani? Po nalinga mbala bavimba te. Et puis ba coach te, baza sérieux te bandumba. Po to mona déjà mambo esalama, donc ba coach penza ngate. Oui. Ba coach baza na ba réputation mabe o quoi? Réputation mabe. Balingaka bato bayaka entraîner wana. Donc nga naza mtazu mteme suka na mtakanda donc na koka te. Aza bagu na yo? Aza mwasi kitoko, mais tango alobi alingaka ba coach te, bolingo eza kosungana. C'est-à-dire que tant to coach na bolingo akopesa nga ba principe oyo kosunganga pe na répondre ba critères na ye. Aza mwasi kitoko, mais quand nga boyi bon nga pe na boyi. C'est bien tonton. Merci. Toya Awa, kombo na yo na âge? Comme on a Nadia Miracle, hein. J'ai 27 ans. Merci Nadia. Opasuli ballon na poani? En fait, Coco, ta coach Kaka, il a télé déjà ma bé. En fait, pas d'aspect physique, donc il n'est pas attirant. Déjà, et puis il connaît un coach sous. Et non, ça va pas marcher. Mais coach, quand tu as bien beaucoup profité. Ouais, n'a pas profité nanga, mais sauf que Elukana na bimisa bitumba na salle de sport. Parce que bango vraiment bato batinda déjà bato na liwa, donc ça va pas marcher. Mais autrefois so babengisi il faut quand même essayer ya ko bongisa to ko arranger habillement, non, ça fera du bien quoi. Mais en taille ça va et puis merci. Merci. Et bongo ponayo coach. Aza bagu na yo? Bon, on a osé la claire, aza bagu na ngai te. Nini esali bagu no te? Nalingaka basi o batiaka tentio na mitu te. Voilà, en bref, nalingaka basi o batiaka ba tentio te et puis ba beauté. Voilà. Ok, merci. Kombo na yo na âge? Sabrina, 22 ans. Sabrina, opasuli ballon poani nini? Nazomona lokwa bana chango ya vêtement na eza bana chango. Bao basutukela trop kilelo esimba te. Amuta trop kilelo bilamba bana chango alati.
donc esimba te. Ok, merci. Sabrina, so omoni quelque part oko approché pour moi li solo? Ouais, bien sûr, on a rapproché à sa moto. On a rapproché. Mais na Sabrina, na kolinga yende te. Pour anite. Parce que bakolinga moto te pour na habillement. Balinga moto na mentalité, raisonnement ou azolo bande kolinga moto. Voilà, ce n'est que ça. Mais premièrement, habillement et kontarana. Jamais mtalibo ma côté msanga pe na dimi te. Na mayele donc vêtements non vraiment bana chang vraiment jamais. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Angela, âge naza na 23 ans. Merci. Et puis, au pasuli ballon na yo pour ndeko Daniel awa po nini? Na pasoli ballon nanga parce que aza un peu mtoto makasi trop. Hein? Aza un peu mtoto makasi likolo koto aza tellement makasi trop. En plus, c'est tout. C'est un peu. Excusez pour la place là, moutou est un peu munene. Donc là, moi, c'est comme si à likolo nde aza munene. Donc, nga boué et simbati. Et en plus, habillement na eza lango pas mal. Alati na bien. Alati bien. Kota l'habillement na alati na très bien. Excusez moi la fingoté pardon. Non, loba. Dans lobi nanga kaka. Ok, merci. Aza bagu ya basi oyo lingaka. Oui, aza bagu abasi onga linga pona linga pe basa mikuse. Mais kaka ndenge pe asepeli nanga pété. Toki on pe kaka bon. Voilà, c'est ça. Ok. Merci. Kombo na yo âge na raison pasuli ballon na yo? Magui, 24 ans. La raison ma passé le ballon, koko tanika kaso kwa ipma on a côté na ring. Bank singa makas. Mais à part ça, c'est bien. Ok. Aza bagu na yo? Alobaki on ebandela linga basa minene te. Donc aza bagu nanga te. Mais sinon aza kitoko. Voilà. Merci. Kombo na yo na âge na raison au pasuli ballon? Aïcha tout 22 ans. Na pasoli ballon bon. Azana est bien, alati bien. Autambola bien, azana masi bien. Donc nyo soye zala ina bien. Na pasoli ballon parce qu'il ninga ba célébrité. Aza coach aza mutumo ba kutana ba te belé do. Ba star ba marque wana ninga ba muti. Coach na yo au salon partout oyebani pona musalo sala. Oui, na iba na musala o na salaka. Donc c'est ça. Ok, aza baguno? Oui, aza bagu na ngai, aza na taille oyo na sepelaka na mwasi et puis na kotala ye aza mwasi oyo alobaka mingi te donc asepeli singa makasi malgré apasolaki ballon na ye. Okoyi kozongisela o ballon na yo hein? Eza likanisi? Non, aza célèbre. Ok, merci. Bon, tozonga na biso awa kasi Daniel. Ok, donc, pona yo, Daniel, malheureusement, ballon yo sotu e kei, mais merci na ndenge oye na émission na biso lelo, c'est na cause à micro na yo. Bafi, toko betela ye maboko. Merci. Mobali mususu, kota tomona yo. Bonjour. Oui, zapona yo. Okay. Toko banana kombo na yo? Ah oui, je m'appelle Curtis, j'ai 25 ans. Ok, merci. Et puis, au salani na vie? Je suis peintre et je fais des émissions à TikTok. Ah, ok. Na temps libre na yo, au pasango rosama comme nini? Il y a beaucoup plus que la musique et parfois sport. Parfois sport. Ok. Ok. Soki tolobi otangela biso ba qualité, oyo yo olingaka mingi kokute pa mwasi, o lotanga ba qualité nini? Bon, premièrement, moi si ça a un peu respect, un peu respect et moi ça a pas trop clair, ouais un peu. Au moins et poli surtout. Abimara mingi au moins c'est bon. Ok. Et bongo ba défaut, olingo monate. Impolitesse. C'est tout. Ok. Mais le reste, on va gérer. Ok, c'est bon. Donc, il n'est pas ma fille, oh, bah, parce que le ballon na bango, tous ont raison na bango. Combo na yo na âge? Aïssa, 23 ans. Merci. Au passé le ballon pour Anini. Oh, bon, premièrement, c'est pas sinengate. Ok. Oui, et puis dans l'ingana, mais mbalo basa il a trop à TikTok, Tewana et tout. D'accord, merci C'est madame. un peu ça, oui. Merci. Merci. Azabaguna. Ah ouais, ça va, mais c'est bon. Ok. Merci. Toya Awa.
Kombo na yo na âge. Nadia Miracle, j'ai 27 ans. Merci Miracle. O pasuli balo na opo nini? Na toutes les questions. Oui, vas-y. Aux musiciens. Artiste. Le cause artiste, donc il y a une photo de la matoi. C'est un problème? Ouais. Ok, pour moi, merci. oui. Ok, désolé. Mais il y a une la matoi. C'est bien, merci. On se coiffe bien, mais merci. on est baby si c'est matoi. Ok, merci beaucoup. Ouais, mais ça va. Oui, d'accord. Merci. Azabaguno. Bon, en vrai, oui, mais j'aime pas des femmes claires en tout cas. Désolé. Le bac en haut. Ouais, le bac en haut. Ouais. Ok, merci. D'accord, Toya d'accord. awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Angela, naza na 23 ans. Merci Angela. O pasuli balo na opo nini? Na pasoli balo nanga po tango akota aza na arche ya bien. Mais eloko ebomeza biloko matoi. Ok. Na linga mbali batisa biloko matoi te. D'accord, merci beaucoup. Kawana kam. Merci. Azabaguna. Bon, oui, un peu. Parce que mon cousin est bon, j'aime au moins moi ça dans mon laï, tout ma taille moro. Merci. Merci madame. Toya boye. Kombo na yo na âge na raison o pasuli balo na. Magui, 24 ans. Dernièrement, elle a blanc matoi. Ok, Et c'est pas singate na âge 25 ans. Moi, j'ai 24 ans. ok, Na mon maman na. d'accord. Ok, merci. Maggie se communique quelque part ou quoi approcher pour moi li solo. Ah oui, elle est jolie, hein. Elle est jolie en tout cas. C'est bon. Mais merci pour le. Je vais dans le cas, moi et mon long reste. Ok, merci. Merci. Donc beaucoup. c'est possible que okoi kolongo la ope so kutani na moi si na relation alingi Bon. makambo wana te. Premièrement, moi, c'est faut grandir dans Zali. Oui, donc c'est un peu ça. Mais je vais essayer un peu à rebondir ça. D'accord. Ok, merci. Ok. Kombo na yo na âge na raison au pasuli ballon. Aïcha j'ai 22 ans. Ok. Na aza kitoko. Ok. Aza vraiment bien asepela na mais biloko matoi. Oh c'est plein de biloko matoi na yo te. Ok. Lobi nini? Eza nafto kese moro te kese moro. Tunaye. Eza le sumu mba atobola lio matoi. Ya mabe ponanga. Ah ok, merci beaucoup. No zane kitoko nengo linga ka biloko matoi. Kasi me biloko Merci. matoi kaka. Merci beaucoup. Baby. Aza baguna yo. Ah ouais, ça va, mais trop courte. Mais ça va. Merci. Ok. Ok, bon. Tozonga awa. Ezo kende pas mal po na yo. Ouais, ça va. Ozana babalo mibale. Oyo etikali po na yo. Bon, na osenga no kasi o tuna ba en question. Ok. Poser ba en question to ke pa na bango tozo ba réponse. D'accord. Oui, il y en a tout na iba so ça ni même la vie en fait. Baksa sous question moko À isusu. part ça, ce qui baza gère une ambiance mingi. Donc c'est ça oui. Ça va Ok. une ambiance mingi. Ok, to ke pa na bango kasi. D'accord. Kombo na yo na âge. Chiara, 23 ans. Merci Soko pour sa réponse au salani na vie et puis Soko lingaka ambiance. Donc divers en fait. Voilà. Naza commerçante, modéliste. Et n'a ambiance te. Ok. Ok, to ke nezwa mususu awa. Kombo na yo na âge na ba réponse ya question na ye. Sabrina, j'ai 22. Ok. C'est de Briac. Question, monsieur César. Est-ce que nous avons divers? Ce biso mbali ça peut aller. Ok. Ka biso mbali na ba ne sil. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Ongo baksa question muso. Non, c'est bon. Oza la question pour na ye. Ose kolonini. Je suis Mongo. Mongo. Oui. Désolé. Pas de problème, madame. O pasuli po nini. Ba mongo batikanga na mauvais souvenir on a Ok. na ers na mort donc. Et si erumela te. Ezaka ye ka ye mokot. Erumela te ba mongo donc. Tu as que compris ce biso mbali tiko to na moni susu ye mais na sepeli na couleur na e pour Merci, la linga mingi mi bala noir. Na sepeli ma casque et koloni de bombinga désolé. D'accord, merci. Pas de problème. OK. Merci. Merci. To ya pe awa susu. Moka witi ko pasola balona ye o pasola ngo po nini. Aditevara. Comment? On a passé le parce que maman était. Bah, Mongo, c'est. Quoi, ex-nana qui est un peu brutal. Ok. Ah, ok, donc, il y a un petit sali pour une race, Mongo, c'est ça? Ok. N'a pas besoin de moi. Na kanyoso, exception Zalara. C'est pas que ceux qui ont bien été, c'est tout le monde qui n'est pas bon, en fait.
Mais merci, c'est gentil. D'accord. Ok, merci. À toi pour ça, Ndambu Ok, boye. ok. Malheureusement, pour yo, ballon surtout, passo liango, mais nangina senga yo merci. Ah, ok, pas trop. Nandenge oye na émission na biso so na cause micro. Merci. Merci. Les filles, toko betle maboko. Merci. Mobali mosusu, kota tomo na yo. Bonjour. Bonjour. Na yo. Toko banana kombo na yo. Je m'appelle Ezel Kabemba. Ozana âge nini? J'ai 27 ans. Et puis, au salari na vie. Je viens de commencer comme convoyeur informatique chez Socimex. Ok, congratulations. Yeah. Na temps libre na yo, o pasango kosa nini? Nalinga mingi koyoka miziki, kobima pe mondambu, voilà. Ok, tango ozosola na mwasi, ozoyebana na ye, bakalite nini yo olingaka kokute pa na ye? Physiquement, je dirais, il faut avoir la taille moins bien, tu vois. Avoir la taille moins compliquée, taille ça bien. Voilà, ça aussi c'est important. Caractéristiquement, j'aime les femmes charismatiques. Qu'elles soient un peu charismatiques, homonies, hein? Bien, voilà. Ok, merci. Ayebisanga siko ba défaut oyo lingi ata komona te. Naninga basi baza lokuta te. Ouais. Yangwana kaka? Oui, tout ça. Ok. Problème ezate to kene pa babasi o ba pasuli ballon, tozo ba raison na bango. Ok. Landangai kombo na yo na âge na raison pasuli ballon. Carole, 23 ans. Et à l'objet, à l'Icarabassi, à la côté, mais na bolingo nyonso imarcha na lokuta. Bolingo. Non, bolingo, quoi, parfait, ils ont raté, tu vois. Koko, kotaka lokuta, ils ont la kaka. Voilà. Ok, merci. Azabaguno? Ouais. Elle a une belle taille. Merci. Ouais. Et bon, pour na makamba lobi pour na lokuta. Bon, pour na lokuta, et ça peut-être dans le sens où il y a l'obélité. Et ça peut-être dans le sens où il y a... Oh, on a comprendre, on a ça sens où il y a l'obélité. Ok, yo lbi na ndenge ni kasi lobango clair comme ça ba yeba. Ouais, clarté, ils ont boyé. Moi, si on est bon, ben la rambali makambu, asa moi si à lokuta. Voilà. Donc, clarté en moi. Ok. Ils ont lokuta, on a ninga la lingarati. Ok. Ok, fait que préciser. Merci. Merci. Kombo na yo na âge na raison au pasuli ballon? Raïssa, âge 23 ans. En fait, premièrement, la lingamba bakangsa sukite. Mais peut-être sur les artistes. Donc, là, premièrement, bakangsa sukite la lingate. En plus, non, mon casa sérieux. Et puis, façon à la télé, moi, je n'ai pas aimé. Baptiste, na jean, je n'ai pas aimé. C'est tout. Ok, merci. O tchelongi boy quand vous a choqué na makamba lobi? Non, même pas. Ok. Aux artistes? Non. Ok. Azabaguna yo? Non. Pour anite? Non, rien, juste pas. Vous avez le côté baguna yo wana ozokuta te? T. Ok, merci. Comment na yo âge na raison au pasuli ballon? Miracle Nadia, j'ai 27 ans. Raison nanga premièrement eza suki. En tout cas, naninga bakanga suki te. Comment na boy aza sérieux physiquement, aza sérieux. Et là t'es là yo et le baby des des jaquettes. Il fallait enlever les jaquettes. Voilà, même ça va. Merci. Aza bajar yabasi oyo yo lingaka? Un peu. Mondambu. Ouais. Ok, merci. Toyabwe. Combo âge na raison au pasuli ballon? Sabrina, 22 ans. Là, on a passé les ballons. Basuki, non, on a dit, basi, to kanga basuki. Donc, c'est pas si on a été, ça basi, ni to télé, mission bali. Basuki, n'a été. Mais à part ça, azane bien. Pas qu'à suki, de bimin dengue moko. Ici. Ok, merci. Sabrina, azali bajar yabasi oyo lingaka? Un peu. Mondambu. Ouais. Ezali kanisite que peut-être ko changer suki, lo baso okuta na mwasi alinga basuki beauté. Eza option ko changer? Bon, ils en moi pas ici. Ouais, ils en moi pas ici. Moi, je change pas pour une meuf. Ouais. Okay. Merci. Toya awa. Kombo na yo âge na raison pas sur le ballon? Kombo nanga Angela, j'ai 23 ans. Bon, apparemment, nga lingana mbali bazana basuki. Ouais. Kozana suki elingo le baté ke oza moins sérieux to ndingi nini mais
soki palanga eza nango bien eza bien mais eloko ebomi ka habillement na o olati kitoko te na sepe na atende olati voilà c'est seulement ça. Merci. Aza bajar na yo? Non. Poni te? Hein? Pona nini te? Aza mukuse na linga basi mukuse te. Kai wana Kai wana. Ok, merci. Toya boy. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Magui 24 ans. On a raison moko Karasuki. Nyonso ya sepesi nga sauf Kasuki. Na moka to basi. En bref. Merci. Magui aza bajara basi oyo lingaka? Non. Pona nini te? Sans raison. Assez plus nga raté. Ok. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo âge na raison pasuli ballon. Aïchetou 22 ans na pasoli balo bon. Na gardai d'abord ballon na parce qu'il na sepele na ye, kulata na ye et tout. Na kanisa qui peut-être évoqué à la facition na sengi ya katasuki. Et auto pesa ba réponse mo ba katasuki simbate et voilà pourquoi pasoli balo. Agala ki ballon na ye ata awumela ki nango azai mutasuka ya ko pasola likambo suki kaka. O changer te? Tozo bate ke changer mais ezali likanisi moko oko kanisa. Bon, déjà, premièrement, ceux qui ont alingué, ils ont alingué. Donc, ceux qui déjà ont une exigence, il faut ça la bosse, la bosse, je préfère balinga naza, c'est tout. Voilà. Ok, merci. Merci. Mais quand même, Azali, Bajar Abasi Oyo Lingaka? Un peu. Ok. Malgré mon coussé. Ok, merci. Ok, tozonga na biso awa boye. Bon, malheureusement, pour yo babalon yo soto ekei, mais merci na ndenge oye na émission na biso lelo, so na cause a micro na yo. Les filles, toko betela maboko. Merci. Mobali mosusu, kota tomo na yo. Bonjour. Oeza pona yo. Merci. To koki kobanda na kombo na yo? Oui, merci pour la parole. Kombo na ezali Grâce Kazadi. Grâce aux âge nini? 28 ans. Et puis au salani na vie. Premièrement, je suis steward. Je sais pas si vous connaissez. Hôtesse de l'air. Je travaille dans une compagnie aérienne congolaise. Mais vu qu'il y a des failles, je travaille sur mes trucs personnels, genre je suis communicateur. Tout ce que je vois en route, je publie. Je suis communicateur. En même temps, je suis steward. When I speak steward, because I work in an airplane. Oh, cool. Working in a plane, yeah. Working in a plane. Ok, Nazali steward. À part ça, j'ai fait la communication. Je communique sur tout ce que je vois. Nazo publié sur mes pages. En même temps, je suis doubleur voix off. Voix de publicité. Si vous avez un projet sur la pub, documentaire et tout, je mets la voix off. Na sala ka ba voix off, na se ya ba publicité, ba communication, communiqué des presses, na ba journal reportage. Pour l'instant, nazo sala pas mutute. Naza na ba page na ngamoko, nazo est vrai. Avec ma petite structure, ici qu'à Nazali. Alors, je suis content. Ok, merci. Sikoyo, Nathan libre na yo, tan ozo sala makambu nyonso wana te, Nathan libre na yo o pasango mingi ko sala nini? Oui, Nathan libre na ngai, lokola na lingaka mingi kotanga. Alors, ba livre na ngai surtout sur ma domaine aérodromatique net ya avion nazo tanga nazo pe temps ya ko tanga ba livre sur ba cours d'anglais et ko tala ba vidéo en ligne américain qu'on a ko améliorer communication en anglais parce que ba projet en anglais là na sala communication en même temps en anglais et moko na lingala parce que mingi pona ko partager culture na biso ya Congo mais aussi nga batu subaza libanda bayo kama makambo nini ezoleka na Congo toki ko sala en anglais et qui peut bango bayoki to passer message moko clair parce que les a changement ya culture. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tant ozo sola na mwasi. Bozo yebana. Ba qualité nini yo lingaka kokute panae. Ok, merci pour la question.
qualité nanu ya liboso nalukaki epai ya mwasi ezali façon na ye ya korefléchir lorsque likambo ezali façon ya korefléchir avant à agir wana qualité ya liboso qualité mosusu ezali il faut ayekola atanga azala vulnérable te ndenge mokili ezokende makambo ezokoma plus grave mwasi bakoki remplacer ata epai ai ou soit robot asala mosala na place na ye mais tant que mwasi azo se nourrir azo s'actualiser et kosunganga mpe mpona peut-être mpona bavision nanga avenir ce que je veux. Ok, problème ezali te sikoyo nangine ba défaut oyo soki okuti donc esili mpona yo ba défaut nini olingi eza na défaut liboso eza na incompréhension fa liboso incompréhension ya mibale ezali ya mibale ezali kozala toza habitude kozala na bacamarade baconnaissance ebele epa nanga elekaka te pourquoi parce que moto aza na bacamarade ebele akoki kozwa makanisi mosusu oyo kobebisa relation na biso wana ya mibale ya misatu ezali lokuta parce que moto aza logique oyo aza sincère azolakisa bolingo epa motu aza capable ya kotenir bapropos moko eza exact ou soit na sincérité na ye wana ekoaboutir na relation moko merveilleuse donc yango wana naza mposa mwasi atambola na droiture eza te mpo asepelisanga mais peut-être mpona fierté na ye moko ok bien merci bon moko awuti kopasola balon na ye awa tokende mpa na ye tozwa baraison na ye pourquoi apasoli balon landa ngai boye nkombo na yo age na raison opasoli balon Raissa, âge 23 ans. Après ça, à un moment, il y a incompréhension. Parce que Wananga, il y a des défauts. Oui, incompréhension, il y a des signes qui ne comprennent pas. Oh, donc c'est un peu ça. Il y a des toboli qui ne comprennent pas. Il y a inné, il y a famille. Il y a toboli. Et si Ok, merci. Aza bagu ya basi oyo baseplisaka yo? Oui, merci. Azali malamu. Taine eza malamu. Pena epe na sepela basi aten oyo. Mais problème moko eza basé kaka na comportement lobi wana ya incompréhension. Importance ya couple zanine. Ça faut boyokana. Soto yokana te non, je casse. Azana a raison au pas là. Donc, c'est vrai. Merci. Ok, tozonga na biso awa boye. Donc, ezo kende bien po na yo, na tangu oyo, ozali na ba ballon 6. Donc, ezo kende bien. Mais na repesa yo, siko yo pic oyo, ezali po na yo, simbango. Merci. Na osenga opasula ballon kaka mi balé. Na oyo, osepeli na bangote. Zozo sepelara na ndenge ozomona bango te opasoli pasola mibale so oza prêt ok Je peux oui moko lisusu merci okotikala no awa to bandawa kombo na yo na âge Sabrina 22 merci Sabrina ozaki na ballon na yo po nini na garder ballon nanga parce que premièrement na sepe na bima na ye aza mobali kitoko na te na ye vraiment eza bien ndio na sepe non merci opasoli ballon ya Sabrina po nini na pasoli ballon pas seulement ki aza kitoko te mais na pasoli ballon mpona ndenge nazomona ye na ndenge parce que côté ya mwa diki mpe ekontaka nazo sentir mwa diki na ye te mais aza mwasi kitoko aza na taille bien voilà merci opasolaki mpe awa tozwa kombo na yo na âge kombo na Nadia Miracle je 27 ans merci obombaki ballon na yo po nini
Bon, Nabomboki ballon nanga, premièrement, à la Kitoko. Et puis, il est intelligent. J'aime les hommes qui ont le cerveau, en fait. Ouais, il a les ambitions, des rêves. C'est bon. Merci. Oh, pasuli ballon yandeko miracle pour Anini. Oui, merci. Madame Miracle, ozali mwasi kitoko. Napasoli ballon lisusu nazobandela mpona tautologie te, mpona kitoko we mpona mabe oza mabe te, mais napasoli ballon par rapport nga naza na 28 ans, yo oza na 27 ans ya liboso ya mibale. Ngai nalingaka natambola na nzela batiangaka te. Naza te po lobilobi nakozala mutu munene na mboka biso libanda ya mboka. Nalingaka bato batiangaka te ata nakomi lelo mokonzi ya mboka nakozala toujours ma sécurité, nalingi te natambola nazala remarquable. Mais quand tu dis Kate, tu peux éclaircir? Ok, merci. La question na yo, par exemple, je suis clair. Luc, oui, peut-être chevelure au sali, kocha teinture pour nanga. On a des opinions nangai, na sepelaka nango te. Maquillage c'est bon. Pour ceux qui savent qui n'a pas de maquillage. Mais look na yo, c'est peut-être bien pour nabatum sous mengaïté. Ah, mais look peut changer à c'est pas dit que non, ceux qui aux yeux, moi, si aboyé, aboyé. Non. Tu peux dire que non, non, chérie, tu vois, tes cheveux, je n'aime pas, il faut que tu changes tout ça. Les cheveux, ça se change parce que c'est la couleur, en fait. Et la couleur, ton coach un peu noir, comme un peu noir. Bon, on a sepeli mingi. On a réfléchir, on a appelé maele. Mais il y a foyeba. Lorsque mobali, azomona mwasi, nazomona ka boité. Ngana otala déjà venir et puis nazo imaginer, nabi ko diagnostiquer, nabi que non avec cette femme, est-ce qu'on fera vraiment la vie? Tout ça, ça c'est moi ce que je vois. Et là ngana mon exemple susu. Mais na lobika ke look na kotisiango po yoyebi. Ngezalaka. Ok, merci. Tozonga awa kasi boye. Natango oyo sikoyo o tikali na ba ballon 4. Nako tuna yo soki okoyi ko poser bango question. Ne loko moko lingi koyeba et pas na bango. Telmika awa o poser question to ke ne pas na bango pona tozwa ba réponse. Ok, merci. Une question générale? Oui. Merci. Motuna nanga ezali ete tango za na kati ya relation na mobali. Wana ambition ya yo personnel ezalaka nini hormis kovanda na ndako ya libala kobota bana. Ambition ezalaka nini? Eloko nini opensaka? Parce que lelo tozana problème. Ozana mobali ozozelaka ye aye pa na bino bala. Mais eloko nini yo apportaka? Et pas mobali wana lokola soutien quoi ko push et ko propulser na ba makambo azosala. Ozo imaginer nini na optique wana? Ok, merci. Toke na suka kuna. Comme ça, tozwa ba réponse na bango. Tokozwa kombo na yo na âge? Aïcha, toujours 22 ans. Merci. Soko pe sa réponse ya mutuna na ye. Ok. Ambition nangai, question ngwana. Ambition ou mutoko zala nango, so za na relation, c'est ça? En dehors ya kobota na kozala na ndako ya libala. En étant en relation libanda ya mariage, tant ozo construire relation na yo, qu'est-ce que tu apportes? Quel est l'apport? Apport nini yo memake pa mobali pour exciter aya vers yo pour à la alliance parce que ozana pour ça obala osala pe foyer na yo. Bon, je pense pas que ngam faut na ko ngandi na ko exciter pour na api sanga alliance te, mais Ezayote? Bon, na ekola eloko nini oyo peut-être yo à part kobota, à part kobala, tango za na ndako ya libala, eloko nini susu yo koko mema ya mutuya. C'est ça, non? Ya mutuya na ndako ya libala pe libanda ya libala. Apport ye ya komema po et puis ça pose mobali posa ya koyeba keno naza na mwasi responsable aza mère ya lobby ya foyer nanga. naza infirmière et en même temps nazotanga na médecine inikini. Je sais que avec on a sala il faut apporter quelque chose et puis que
pesa mobali wana mposa eke abala nga puis parce que naza motu oyo nazoprépare avenir nanga. Ok, merci. Toya awa pe tozwa réponse. Kombo na yo na âge? Maggie, 24 ans. Merci Maggie. Soki okopesa réponse ya mutuna na ye. Bon, pour la réponse à la question, kozala libanda ya mariage to na kati ya mariage eloko aportele mobali eza premièrement nalingaka kovanda place moko te na sens ke nalingaka kose débrouiller na kopousse asala yango plus po biso mbe toza stable na sens wana. Ok, merci. Toya awa tozwa pe réponse na yo kombo na âge na réponse. Kombo nanga Angela, âge nanga naza na 23 ans. Soki peut-être que toza ndako moko ndenge olobi ke okolinga mwasi amema ndeti nini na ndako, disons peut-être ke ya kodebwi neti nga alinga na kozala indépendant, donc nalinga kodépendre na mobali mpenza ti, donc nalinga nga na osala yo mpe osala to biso mibali doki tozosala mouvement na ndako eza te kaka mobali asalaka, donc nalinga nga mpe nasalaka na ngai nga mpe naoke mosala yo mpe oke mosala biso mibali tomema bien mwa biloko ya bien na ndako. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Toya awa soki tokoki kozwa kombo na yo âge na réponse ya question na ye. Karen, 23 ans. Et ambition nanga eza que nakoka kovanda esika moko te na misala deja kosala bacommerce nanga kotonga bilamba nanga koteka kosala bavente nanga ligne. Voilà. Ok, merci. Bon, topusana awa kasi. Par rapport à ba réponse oyo bawuti kopesa yo na kosenga soki okoki kopasola babalo mibale. So, oza prêt? Ok. Moko lisusu etikali? Merci okotikala na yo awa. Bon, osimbaki balo na yo okoyebisa biso mpo nini? Nagardaki balo nanga parce que aza baqualité oyo nabandaki koluka. Aza motu moko alingaka te azala remarqué et puis aza makambo ya bien bavision ya bien et puis ekozala vraiment bien nga na ye parce que ngai mpe demain après demain je serai médecin nakanisaki avec ye ekosimba yango nagardaki balo nanga. Merci. Opaseli oyo aye mpo nini? Oui, merci. Na pasoli ballon parce que un an na sepela na domaine na sala. De deux, un moko tango azoloba pour na ambition qu'on porter apport na ye. Peut-être à comprendre la question te mayo ko comprendre. Na yo azo hésiter ko mériter ko sala moi si ya ndako. Alors des fois azo tout na faut ba yebisa ye. Non. Un conseil, ce que vous peut-être mobile, il faut y aller pour oui, objectif. La relation est les obé, Mikolo, yo, tu bazo la relation, parce que bazo est objectif te. Bazo me mama bongo, ezaka mi balinde bazaka mabe. Moi, je suis en mabe, mais gestion et relation, ils passe. Alors, il faut y banano. Pourquoi tu dois m'avoir? Pour ngai nazala attiré. Et troisième chose, tu es belle, naturellement, la couleur, mais taille un peu de bomio. Hein, taille. Merci. Et puis, au pasola ki pe awa, tokoki kozwa raison, au bomba ki balo nao? Na bomba ki on peut premièrement, il est beau. Dédé, il est intelligent. C'est ça. Merci. Au pasoli ballon ya Maggie, po anini? Oui, na pasoli ballon, premièrement, pour la réponse à Pessi, na niveau na ye, aza ambitieuse, mais nga soko na ndenge oyo na boulelaka lobi na zala, nazo mona été. Et en même temps aussi, pour la taille, na baliété, un peu boye, na ebite na ndako libala kuna so boti moko mibale, sort na ndenge ozala. Wana za vision ndenge nazo mona. Mais il n'est pas mal avec la taille pour les autres. Ok, merci. Tozonga awa kasi boye.
donc ozali toujours na ballon mibale na kosenga soki okoki kopose bango lisusu question mosusu mpona baoyo batikali na ballon na bango question mosusu mpona bango. lolenge ozomemela vi na yo, lolenge ozotambwisa vi na yo en tant que mwasi na milieu professionnel ou soit na milieu na nzela nde okendaka na bacamarade, est ce que sur 100% ozomérite kozala mobali oyo aza vrai aza peut-être yo ozalaki na vie moko boye ya loyenge ye ayebi so te nalingi yango te mobali moko azoexige trop, mais exigence wana eza mpona yo ozala bien malobi parce que eza na bato mosusu bamikotia na relation mwasi nde influence akota na loyenge azalaka ne sérieux azalaki ne calme abandi opesa bolingo normal, mais mwasi akotisi na vie moko boye lobi ekomi kokute char. Est-ce que boza na capacité ya komérite mobali lokola nga oaza na baprincipe azobule barêve ya musika? Okay. Est-ce que ouais, ok tokepa na bango tozwa baréponse na bango kasi kombo na yo? Karen. Merci soki opesa ye réponse. Oui. Nazo koamérite mobali aza vrai. Ouais. Ok, merci. Tokende mpe su awa tozwa réponse tokoki kozwa réponse ya mutuna na ye. Bon, apparemment eza bien ya kokutana mobali oyo azaki achange ozalaki loyenge e okomi mwasi moko okomi sérieuse eza bien mobali oyo azaki aza souci na yo aza mposo ozala ne na ndako moko aozalaka bongo nde olobi. Voilà, c'est ça. Okay. Mais yo mpe ozala mpe na patience wana mpe ya kozala na ye ndenge ye azali na makambo oyo ye akotuna yo. Mais eleka mpe makasi te soki ke azoblige yango vraimen trop na oyo nga mpe na sepe nango te na kobomba te na olobomba moko neti na façon na ye oyo azoluka azala donc amema makambo likolo makasi donc wana te wana nakoka te. nazobandela motuna na nga nalobi ete ndeti nga mobali lokola nga na miyebi nde nazalaka eza na bamakambo mosusu oyo nga natia principe koyebisa mwasi na nga avant relation. Est-ce que ozala mesure ya kosupporter ya komérite kozala na nga en tant que mobali na qualité na nga oyo naza nango? Non, supporter te. Merci. Na okoka bamakambo wana oyo toyebisanga te donc nakoka ngoka te. D'accord. Donc ezoloba ke ozopasula balo na yo? Donc topasoli balo. Ok, merci. Toya awa kasi. Bon, sikoyo nalingi opose ye pe question. Oza na question ngo ozongisela ye? Question ezalaka olingaka genre nini ya basi? Merci pour la question. Nalingaka genre ya mwasi oyo ngai nakanisa na makanisi na nga eza nabanda ne ya zéro. Nakokuta ye ayebi batu ayebi monde mobimba mais nga ntango nakozwa ye namona ndeti ke naza na posa lisolo ya ex te lisolo ya moto mosusu te namema ye lolenge oyo nga mo nalingi. Soki compression ezali koyokana ntango naloba écoute eza te ke no ngai yo yokaka kaka ngai mais yo mpe nga mpe nayokaka o na vérité place sincérité ezali nde epesaka makambo ya malamu. D'accord. Donc tout ça. Ok, merci. Bon, nga ndenge natuna yo aza bagu ya basi oyo osepelaka na bango? Oui, na taille aza bagu. Il a une bonne taille, aza taille ya kitoko. Merci. Et un peu, mais zeloko moko nasali ba remarque ebele. Depuis natuni bango nyonso nde batelemi batemaki wana, ezala mutu moko te a convaincre nga eloko moko. Eloko wana eza nini? Parce que ngai nayebi losambo. Nayebi ke non, mwasi nde asalaka force ya foyer. Il n'y a aucune fille oyo atangelanga ta ke non na accompagner ata na prière na bambition oza nango mpona areve mosika nga na reve biloko ya mike te ndeti fille moko natanga kombo te alesanga no olinga osala nini na vie nakataka balon akataka balon eza pensé ne ya suka
Fi azokata ballon, lobi na ebite to kata ballon, famille ballon tonden. Ok, olobi makambo nzambe, mutuna na tangi makambo nzambe te lungo poser question tala. On poser question. Question isa na makambo nyonso to salaka, isa la ba raconte kutani boye, isa nzambe na sangisi biso. Est-ce que on envisage pe ko propulser ou soto ko cha mobali o za vision, oza ne lobi na ndako libala na mabondeli nzamba asunga. Est-ce que nzambe baza kati na yo? Oui, d'être na vie à l'élo sans prière, m'a plein. Faut prier. Dans Nzambe liboso et relation soko lingi faut toujours beaucoup Nzambe. Ouais. Ok. Merci. Ok, ngana obengi sai kasi. Boya hotel ma awa liboso na ngai. So ko pousse na mondambu na droite na yo boye. Na yebi déjà botuna ni moi ba question. Ya souka ezali. Ce qui pe ezali te problème ezate. Ozana question souka pona e? Question souka ezate. Ok. Et bongo pona yo, ozali na question ya souka ngo poser. Question ezate. Ok. Ngasko na tikali na question ya souka pona bilo mibale. Pona ndeko na biso mobali ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis pona yo ezali oui ou non? Non. Eza non? Ok. Pona nini eza non? C'est parce que na test nyonso na sali a convaincre te soki na zelaki ballon na ezala parce que je vois en elle azana patience, aza vraiment na patience et puis aza persévérante, la persévérante mais à convaincre vraiment te donc naza kati ya koluka. Ok, merci. Okozonga na yo kuna. Ok, donc malheureusement lelo ozwi match te mais olobaki na liboso ke olobaka anglais. Yeah, I'm English speaker. Where did you learn? At Scully, Senu. Oh, fantastic. So you're studying in English as well? Yeah, I'm studying English and I'm English coach in a center. Congratulations. I wish you all the best with that. Ozwi match te lelo, mais nangia senga yo merci na ndenge oye na emission na biso lelo. So inakoye kozwa micro na yo. Very, very, very good. Yeah, all nice. Thank you. Merci. Thank you so much. Samaso. Bobetela maboko. Je vous aime tous, vous êtes très belles. Vous représentez la beauté africaine congolaise. Boza kitoko makasi. Merci. Thank you so much. Tobetele maboko. Thank you. Mobali mususu kota tomona yo. Bonjour. Oeza pona yo. To koki kobanda na kombo na yo? Kombo na nga Jérémy Chungu. Jérémy oza na âge nini? 27 ans. Et puis osala nini na vie? Naza fournisseur na SNEL. Ok, na temps libre na yo? Bon, juste la musique. Ok, ka musique. Oui. Musique ande nini nga oyoka? Bon, toutes sortes de musique. Obeta pe musique? Oui. Oh, ok. Soki tolobi otangela biso ba qualité ya basi oyo yo olingaka. Otanga ba qualité nini? Bon, du genre, moi si fois à la moi, on l'aïe. Et puis moi, taille normale. On l'était, on qui était, mais juste 4-4. Ok, merci. Okay. Et bon, koyo ba défaut, oyo lingi atako kutate pa mwasi, o lo banin. Bon, ba défaut, impolitesse, mensonge, du genre, moi si on a trop de disputes, non, j'ai encore dit. Kokarma, quel est vraiment dit? Ok, yangwana? Oui, c'est juste ça. Ok, merci. Toi qui n'es pas ba fille ou ba pasuli ba ballon na bango, pona tozo ba raison na bango. Kombo na yo na âge na raison au pasuli ballon. Karen, 23 ans. Et aspect physique ni aspect normal. Et Adam Koussi Ngazamboulaye. Et Nandinga Latina Sébelté. Merci. Ok, merci. Yazali baguna yo? Bon, en vrai dire, Azam Moulaye par rapport à Nanga. Et que Simba vraiment été. Voilà, c'est juste ça. Mais à part ça, ça baguna yo? Oui, Ok, merci. Toya susu awa moko pe pasula ki ballon ne awa. Kombo âge na raison au pasuli ballon. Sabrina, 22 ans. Na sepe na ngai na été et bolingo no sur le côté zangate. Na ko se lomo pe kana na raison. On a vraiment la pasuli vraiment ya ka pona lokuta
lokuta ezanga te na bolingo fo kaka kokosaka mpo gagner okweyisa bendele te. Merci. Aza baguna. Bon, aza kitoko, encore beau était parce qu'aza kitoko, mais juste que aza mukie makasi. Voilà. Mais taille, ça va. Ok, merci. Topusa na pesusu awa. Kombo âge na raison au pasuli ballon na. Kombo nanga Angela, naza na 23 ans. Na pasoli ballon nanga po likambo taille, likolo aza munene. Nde la moni. Koto aza mwa munene makasa bumu pesa bumu eza un peu gonflé. Et en plus aza pe mwindu makasi. Nga ngamba la teint clair. Voilà. Ok. Merci. Azali, moi si sokomoni quelque part, ou cause moi tant au solanae. Bon, nokosola pas à moi si, mais c'est juste que azande mukuse pe makasi. C'est un peu ça. Ok, merci. Toyabwe, combo âge na raison pasoli. Magui, 24 ans. Raison n'a passé parce que na munene mukuse. Yepe so munene mukuse. Te. Wandi simba tika wanaka. Merci. Aza bajar ya basi olingaka. Ah non, il y a un peu munene, un peu sous mon munene, ça va pas marcher. Merci. Toya awa. Combo âge na raison au pasoli. J'ai tout 22 ans. Na pasoli balo parce que yikuna nanu alobi ya za muke siko combien ngai. C'est ngai. On a pandi na balo pour na muke makasi. Merci. Aza baguna yo? Ah non, pas vraiment. Pour Anité. Aza mukuse et puis aza susu mukinde mo alobi talaka. Okay. Merci. Toya boye kasi. Moko pe lisusu awutaki ko pasola ballon na e awa. Combo H na raison au pasoli. Aïssa, 23 ans. Bon, la suite, on t'a l'air trop, mais n'a qui a CP si n'a pas pu abonner n'a gâté. Ça, c'est tout. Et là, on y a bongi na yo. Bon, en fait, taille. Et puis, bon, avant n'est pas mal. Mais taille, bon, n'a CP le kate. Ok, merci. Aza baguna yo? Bon, oui, aza baguna, aza très bien. Moula ipene ya lobaki. Mais c'est juste que, bon, aza, ça se voit que aza mutumo, aza trop matata. Quand on a bien compréhension. Aza mutumo pas incompréhension. Ça va pas marcher avec moi. Bien. Ah, merci. Vraiment. Merci. Toya awakasi. Togoy kozwa kombo na yo na âge? Kombo na Nadia Miracle, j'ai 27 ans. Merci. Tomoni ozaka na ballon na yo? Koyusa ngai aza baguna yo? Bon, bagou nanga pas vraiment, mais sauf que aza kitoko de visage. Et bah tanae za marron café au lait, c'est que j'aime. Voilà. Merci. Na tango oyo yimtaza na ballon na ye. Eza opportunité bokoy koyebana. Ouais, so oza na question ko pesa siko apesa o réponse. Aza baguno? Bon, bagou, oui, ça peut marcher. Parce qu'aza mounene makasité, aza moi mounene. Ça peut, malgré taille, mais ça peut marcher. Ok, kasi pesa kasi mutuna. Elo ni nongo yeba. Bon, nanga tuna, juste une question. Elo ne tindi yo o bomba ballon parce que balinga tout ba pasoli mais yo c'est le bomba ballon. Mais na répondre que déjà. Nanobi elo que attirenge pas non, exact non premièrement. Et puis le visage c'est beau, oui. Ok. Pesa question msusu. À part, bon, tu fais quoi dans la vie? Ça la nini, comme. Bon, je suis cinéaste et je suis femme d'affaires. Ok. Commerçante. C'est bon. Oza pena mutuna, olingo pesa ye? Ouais. Les noms, c'est quoi? Les prénoms? Jérémy. Oui. Jérémy. Où ça la nini? Naza entrepreneur national. Ok. C'est quoi ton genre de femme? Mais j'avais déjà parlé. Non, peut-être non, qui bien t'es, non? Ok. Par rapport à Aja, déjà, bon, surtout sur 10, tu peux avoir 7 ou 8, ça peut marcher.
Ok. Jérémy, elo nini olingaka te oyoka ngo vraiment par mwasi elo nini olingaka mwasi asala yo te? kokosa eloko ya liboso epesaka kanda soki esanga mpe na motema na suka seke j'aime pas ya liboso eza likuta. Ok. Ok, namoni na mema yo na liboso yaka na biso yaka otelema Jérémy oko otelema na yo awa na droite na ngai. Donc nauta opesa bino mwa opportunité awa mpona botuna na mituna. Soki question suka ezali okoki kotuna yango sikoyo soki mpe ezali te problème ezali te. Ok. Aza ekolo nini? Aza 50 Mswahili, 50 Angolais. Et bon yo oza nini? 100% Mswahili de Kisangani. Ok. Nga siko natika na question suka. Tenga mpe naza na question. Ok. Ah, ya solo. Tuna question na yo. Question suka eza nga tuna nini yo olingaka te pa mobali? Elo nalingaka te pa mobali. Premièrement, c'est je peux dire quoi? Manque à respect. Ok. En tout cas, ça m'énerve. Manque à respect. Je déteste ça. Ok. Et voilà, vous avez bien pour la question? Ok, c'est bon, ça peut marcher. Ok. Nga siko natika na question na nga suka. Ok. Entre bino mibale pona ndeko Jérémy ezali oui ou non? Non. Pour nini za non? Jérémy, en tout cas, tu m'as déçu, tu es beau, tu as... Aux en a tellement quoi bien, mais sauf que ton accoutrement, en tout cas, ça a gâché tout. Non, baby signaux, c'est comme si, ok, non, quand tu ta ballon, des lacets, tu n'as pas lavé les baskets, tout ça, et puis, t-shirt, na yo, et ça, y a kati, batia, quand on a kati, ya chemise, ou bien na kati, ya veste, voilà. Ok, merci. Okozo ngana okuna. Merci. Jérémy, malheureusement, je suis match té lelo. Ok. Mais nangina senga merci. Nandenge oye na émission na biso lelo. So na koyi kozwa micro na yo. Merci. Les filles, toko betle maboko. Merci. Merci nandenge botali émission.